Mbote na bino bandeko na nga nyonso ya Facebook ya mokili mobimba na pesi bino mbote awa toza na Australie toye ko visiter ndako ya papa na biso papa Boubacar papa moko makasi toye kotala ndenge alonaka ba fleur na ye ndenge asalaka bilanga eza mpona kopesa moto nyonso courage ndenge kosala bilanga ata na mboka poto faut kosala bilanga eza te kaka na Afrique nde tomesala bilanga na biso etia na poto po biloko naturel ndeza biloko moko oyo ezosunga biso na nzoto awa siko tozepa na ye na banzi bokomona ye papa Bakar ye wana papa Bakar mbote. Oui, mbote mama, mbote mama ezui oh merci mingi ya komona yo na mokolo ya lelo. En tout cas, vraiment na sepeli mingi. Maluba ya liboso na kopesa na bandeko na biso nyonso oyo bazali na PEF. Pe oyo bazali epai mususu. Ezali oyo balobi que celui qui refuse de se réconcilier avec son prochain, il ne rapprochera jamais à côté de son Dieu. En tout cas, donc oyo akoboya kusangana na moninga to ndeko na ye akusangana pe na Nzambe te. Nzamba pambolo papa. Yango wana naza kopesa maloba ya liboso na bandeko nyonso bolimbisi bolingo lisanga. En tout cas. Bandeko mususu bazali te kaka oyo tuza na mboka oyo Nzambe atindaki biso. Il faut expliquer bango za na mboka nini po bazali na mboka ya PEF ezali capitale économique ya Australie. Awa naza na quartier résidentiel oyo babengaka Tonley. Numéro 12. Numéro 12 ndaka papa Bakar wana. Yango bozomona déjà ba fleur ndenge moko bongisaka ba fleur. Papa na biso bongisa ndako kitoko to sependenga ya bibiso awa tokokota bokomona ndenge papa musani asalaka ata toza na poto papa bosani kitire na biso te ya biloko kolia ndunda. Bino moko bobi ke ndunda eza nini. Papa na biso ko permettre biso tokota kota bilango la kisabatu olo bandini pona bilanga. Mama kitoko mingi. Awa na Australie ofandi yo moko bala osana bana tonini. Awa nazali na famille monene ngai moko koko. Ngai moko koko nazana ba koko. Tana nkoko ye moko ndenga telemi makasi. Propre. On dit matin kazana ba koko ebele. Soki baye awa na ba weekend na jardin d'Eden awa na jardin d'Eden komona bango bakozala ta 20 esengo penza bakulia bakusakana bakusala ndenge balingi balali ata 2 jours 3 jours surtout tango ya vacances esengo komona bakoko pona lelo ndakosenga te tokota oyo lakisa biso oyo jardin penza papa Bakar asalaka ta ba fleur kitoko nature eza kitoko. Papa ye moko ndalonaka ba fleur oyo azokomona mpasi ya kosopela mai mpo ndako ebima kitoko ndenge Nzambe akelaka mokili boye bakeza jardin d'Eden na jardin d'Eden ezalaka ba fleur bilanga bino moko bozoma papa okolekisa biso nzela mpo nayebi nzela te lakisanga nzela kote nzela yango oyo ezali porte ya jardin des enfants tozokota na jardin des enfants na komona ba video ya bana basakanaka na bana basakanaka na ngoya moko na bapoka babeti mwa tour soki baye bakusakana wana et puis baye kokota awa kuna kusakana awa nde nsima ya ndako kote so papa alona ba fleur kaka kitoko makasi papa kitoko peza jardin d'Eden awa mwa magasin moi ba poubelle to boakelaka salite awa to boaka c'était eza ya ba biloko ya kolia ba milangi ba manzanza en tout cas ko boaka awa pe moi ba kiti ezali soki ba visiteur ba leki mingi tofana na libanda ba kiti ezali awa nde awa siko papa na sepeli makasi na sepeli makasi botala bilanga papa la biso asalaka botala koko yango oyo tala mate oyo nyonso ezali nkovi Nzambe nkovi na kati Australie na kati Australie tolia nkovi awa tolembi na bengaka mpe baninga baya kobuka lokolo omoni mpe mama ye abuki nkovi oyo kuna bilolo botala ngo malamu bato bilolo na koko
nasali kutu mwa pépinière awa botala papa azofongola biloko bozomona nde papa azofongola pépinière asali awa bilolo lisusu bilolo na bilolo kaka ekola ndunda ya bololo yango nde ndunda ya bololo epesa makasi bopikilikiti bwa nzoto ekopesa calcium ye yango wana bomoni yango wana naza koprepare awa nde ezali bitekuteku yango bomona yango bien basi babuki basilisi yango nyonso kakutune na retard babuki kasi koko nono présente te bato bikoti koko oyo nde koko yeah. koko eza kobota eza na kobota nakanisi na mbula ya nsima ata badécembre tokolia yango mpenza ekoli nzambe akopesa biso sante tokoleka bilanga mpenza oyo babengaka citronelle oyo awa boye citronelle bino moko boyebi yango citronelle oyo nyonso ebandi awa nyonso akati matembe bozala sino matembele tikala matembele na matambele mama buki awa atondisi natondisi Janine ofandaka wapi mama nga na wuti junda lafu nayoki sango ya matembele na ndunda mama nakoti tre nalobi babetela ngai miso te mama botala ndenge na buki matembele sikoyo oye kobuka prochainement sokoya nakoya mama okozwa nzete na te polona te mama so nazwi graine nakolona opesi conseil na bato oyo bafandi na ndako basaka ata mwa bilanga na nsima ndako te eza mpenza likambo monene na mboka toyebi na mwa nsima ndako mwa bilanga ezangaka te awa mpe tocontinue biloko ya mindele baengrais chimique eleki soki osali boye sante kitoko awa eza naturel na naturel tolia bio yoka bio santé kitoko bio en tout cas papa merci bi félicitations mingi na musala osali biso en tout cas tozali awa toza komona mama Kadija mama kolo lopango mwasi ya papa ye wana azokangela ngai pe mwa ngai azokangela ngai pe mwa ya ngai ya ofele na sombi te mama esengoli komona papa asali bilanga boya makasi musala bozwi munene na mboko oyo ya kolona balinga yero bakendaka na badisco babare komya masanga me bino yero bozala bilanga bobike oyo eza bio oyo ndunde kosesa biso makambo mingi tala koto ebongo bamwa liloba moke opesa courage na bamosusu baza na terrain munene nsima ndako biso lonaka mpona koteka te tolonaka mpona baninga baya kobuka balia tolonaka mpona koteka te opesi conseil na bato mosusu topesi conseil kaka bango mpe bamesana mpe kosala bilanga so baza na mwa espace basala bilanga ata na bapo ya bapo ya minene bakoki kosala ezali bien ole toki oliaka bandunda oyo batina baproduit chimique obe batindela bato oyo eza ja congélé malo kolia bio boye eza bien en tout cas merci papa tomoni oyo nyonso maboke na nga bakangeli nga mpunga mpe nakende kolia ngai matembele eza na kati papa asaloli ti koto ngai yango wana papa aloli ti ngai tala ngai papa yango wana ese eliami kutu ndambo bon oyo eza kokota lisusu oyo nde nyonso ezali bilolo tina se kote ezobota kaka bilolo yango oyo nsima ya sanza moko mibale tokolia bilolo awa ok papa te mama moke kote ya matembele kuna mpo mo eleki kuna ata kote kuna boye pesa mwa liloba suka na bandeko nyonso baza na Australie baza na Europe Belgique France partout pesa mwa liloba suka mwa concert suka mpona biloko ya bio biloko ya naturel ndeni bakokosa mpo balona bango mpe mpona bandeko oyo nyonso baza na mikili ya mindele tobosana bilei ya mboka te ezala ata mbisi oyo ya moto moko biso toyitaka yango nakolakisa bino bokomona tokoyaka mokomosu to akotali somba mbisi ya mobesu toyiti yango ndenge tokolingela bamama boya koto te bokopesa mwa liloba suka bokewa bosalaka boluka esika ya koyita ate pa ya moninga soki aza na espace bon baoyo baza na Paris to na Belgique nga nazalaki kuna namonaki mwa bazamba eza pembeni bokoyokana ata bato misato mibale mine bozwi esika bosali bilanga na bino mpona koliaka ndunda kaka bino moko
omoni eza malamu mingi ke toke nosombaka epai ya bachinois oyo batie baproduit chimique oyo wana ezali malamu te. Alors yango wana aza koencourage bandeko nyonso oyo baza à l'étranger bozwa initiative oyo ya kokona ata na bapo ya minene oza nango ata 5 olie okona fleur ya pamba soki oza na espace te osombi bapo mosusu ekobotela yo bitekuteku, mosusu ekobotela yo ngai, mosusu ekobotela yo matembele. Eza malamu mingi yango wana oyo nazopesa bino maloba na nga ya suka yango wana kimia ya nkolo ezala kati na biso. Merci papa, topamboli nzambe koya mukwa lelo koyamba biso esengo mingi. Janine pesa pe mwa liloba suka te mata kote kuna liloba suka pona likambo bio eza bien baba botika kolia banyama ngombe basoso wana ezule so ba maladi pesa mwa conseil. Liloba na nga ya suka eza kaka encourager bandeko na biso ba papa to ba mama kosala mwa bilanga nsima ndako tozala na bolembu te ata okendaka mosala me ntango ozwi mwa weekend otie mwa eloko no na se ekosunga mpona bana mpona biso moko ntango mosusu mpe tozangaka mwa ba $1 oza mposa kolia ndundu motali boye $1 eza me soki otali nsima ndako mwa bilanga eza obuki olie. Donc conseil na ngai esuka yango wana kaka tozala bomoko. Merci mingi na baye nyonso bayoki émission na biso eleki kuna tozomona pe bana esika bakoko papa Bakar basakanaka baza mingi plus de 20 pour les samedi baza wate ye moko asakanaka na bakoko na ye kuna eza penza toye penza lelo réalité émission moko réalité po papa Bakar na kati ya ndaku tomoni otasalaka. Merci topesi bino mbote babai mingi courage bio eleki nyonso bilanga eleki nyonso eleki talanga moko biso moko toye kobuka bilanga eleki nyonso matembele eleki nyonso ngai lenga nduo bobengi balenga chibwabwa oyo azana mato ya koyoka ayoka eza lite ya pete papa lingaki bino mingi abengi biso to akosala na ndaku nde toyaki po bato mosusu bazwa courage. Ok napesi bino mbote mokili mbote ba Paris ba France Allemagne bamboka ba oshingoto nyonso bye see you bye.